na monnaie déjà une fois na maman tongi na vini du stade na monnaie ga diminuer mais mamba poison vraiment donc ngai na tika ko yo kangote na ebi pété lo ni sali ka diminuer wana vraiment le kuta mabe na ebité taboé ils ont un jeune mort na monde na théâtre au bang sangai pe azate pe akozala te beni na zaraboué ngai idole na nga eza jeune mort boité dans décembre kalaté leader yemoko kitaboué azana projet moko photo ça la grand spectacle moko mais spectacle wana place o ekozala nanu yebani te tozela yemo roya nda opesa ba manager na biso ba yebani ba kumbela yango amba ville là na poison na ngai d'après nga na matoyi na nga vraiment non c'est vanté te non na yoki en hôtel. Bonjour, bonsoir, balandi émission mal à l'aise. Balobi na masolo ya net boutique la Congo Millennium. Soki bino boza makambu biso na Congo Millennium toza solution. Merci à toi mon beau Siriki di Benzi, motema ya maman jolie di Benzi, maman nguli pomme verte. Kaka ndenge zalaka na émission lelo nazanga mon côté, nazana invité nanga na ko profiter na pesa ba bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Okoko se présenter balandi émission mal à l'aise ba yebayo. Oui, Banakin, Banapoto, c'est moi Dite Prado, capitaine à Bachen. Ngaye porte-parole à Chic Choc le de Ngadia de Ngadios, Naïka na pesi la nenge la kaka. Ah oui, invité nanga Dite Prado, capitaine ya équipe nenge lobby ya Chic Choc le Dite Prado boni masolo ya Chic Choc, basango ya Chic Choc. Oui, mouvement za pepele Chic Choc le de Ngadia de Ngadios. Kosi na yuda likolo sapata nzambe moto mo prêtre leader moko azaka ye moko kini mobimba poto mobimba donc yende ngalia ngadios mouvement za pepele toza à l'aise tozo kumbela kitoko ndenge leader atika kibiso ba pièce nyonso ezoleka ezo frapper za na pièce moko te toza na échec toujours toza raboye tozo mataka toujours mais dans décembre kalaté leader ye moko kitaboye azana projet moko photo ça la grand spectacle moko mais spectacle wana place o ekozala nanu yebani te tozela yemo roya nda opesa ba manager na biso ba yebani ba kumbela yango mais nde lobi ke président na bino mais biso to yo kakaka bat ba lobi ke président radio si moya suki nezate pona makama gouvernement mais yo lobi ke na décembre ozala ba lobi nani alobaki ba kongo ebite mokile sama loba batu ba lobaka kaka biso mamwana batu ba lobaka tolanda ngo te bango ba lobi mais biso toyebeza bongo te leader na biso aza problème mutu te pe azana likamuna na mutu te mais ba lobi ya te leader azali tinde to travailler awa to travailler na yepe direct kuna mikili akimate ne to bien en décembre. Oh ya, siko tota siko ke bato babake akima peut-être to suk sande siko maloba bato baloba wana to tala bango kasi boloba subo changer sous version mususu. Ah oui, bino mo boyoki dit ndenge ya répondre na mituna na nga tozo koba kaka na kokoba na lobby Prado balobi yo zo lobela ke yo capitaine d'équipe mais balobi to mona rappel le ngaka na be mission azo le kabiyende capitaine d'équipe eza polémique te. Ye aza capitaine de l'équipe. Oki nenge ya lubengaka, ya aza capitaine de l'équipe. Ya kumani. Elongaka la. Mais nga sikoyo na bina aza capitaine ya ba jeune. Pe ba jeune nyonso ya Congo. Pona Chic Choc jeune ya niveau la nga zata. So na tika Chic Choc na te na loa na limité, na komi limité moko boy. Na te ma capitaine ya ba jeune congolais tout. Ah ouais mon vieux Izi Maela Izi Maele oyoki dit alobi yaza capitaine ya ba jeune tout dit mais c'est moko boto kaki ke Chic Choc ndetika ka moi besi bazo la pouvoir Chic Choc mutawe la pouvoir te pouvoir po ozana pouvoir wana ba yebuka sona pouvoir o chef boy chef kingani leader yemoko ngadia ngadio sikosi na yuda likula sapata nzambe mais moto mo prêtre yende fo atsayo so ya tiote donc ozana na pouvoir te
Mais tu vois que Mireille Zaki cheftain à Longwe, si qu'on a un cheftain à groupe Nabino. Mireille, chic choc, tu vois, un fille comme Mireille, tiens. Biso na ba TV Mireille ba prévier président Gadia na posé na pesi ba motebele pa mo président Gadia babi moto mo prétendre makambo babi yende mtu ataka Mireille comme président ba ataki comme cheftain ya groupe chic choc loyenge. Ah, na chic choc. Donc depuis chic choc et bandi na ba fille, tu yebi ba princesse Kalala, ba benga lumière du jour Sanza, moi ça pembe. Tu es ma princesse, tu es ma Zizi Monde qui la fille en couleur. Tu es ma Nicole. Donc, ma fille va se belé, mais Mireille, on a vraiment à reconnaître que tu es chic choc, fille moro comme Mireille, n'a habité. À part, n'a habité à Mireille, ça m'a à Salabanzonzing trop. Mais na chic choc, ma fille Mireille, a tiré aux artères. Mais ma vie Mireille, on passe à les groupes, Kolongola, Bolongola qui est pas qu'à ça de groupe, et Mireille, qui chef tête, na bino ya groupe, ce qui y le longwa qui na chic choc, et qui pour naé. Ah, notamment à l'aise. Pour nous refoxer les camonga na habité. Au moins information yo pe sangai. Ba tu ne ba bete lio na habité. Non, c'est vanté. Et ça pété que netko boya to boudé. Nzamba likolo tala ngai ngana chic choc ato tuni mutu nyonso. To tika ko zana film moko te actrice moko comme Mireille. C'est quoi pour le moment na za chef ten? Ah. Chic choc et kuma malaise to zana chef ten ici mon dès que la fille en couleur. Tous un chef na biso moment mondial barking. Va chef bango tous un bango. Monte que ça fait moi désordre mon boye. Ba mami jokse bazana ba shogunu bazana pourquoi kaka momo pourquoi zizi. Siko moni natama à l'aise. Lo mususu eza bilo ya kulanda la nango troté. Donc selon makamneng ezo kendele ne sengeli kaka ezala bongo. Ezelo te kasi pona nini boye pona nini te yo ne uzape boye okoza na parler na yo obi ke parler na ngenge za boye okoza na débat no bia mwana onde na munaka mwana moko mamunga na lobanga na enda yo kaka donc otsa motema pa mwana oyo ayoka makamu yo lobaka mais mwana ayoka mamuno trop te ozala donc na motema no boza ma ba sentiment te opesa ba engagement mususu ezala bongo nde leader na biso azali. Mais kolanda bino pe boye na kotala ba théâtre na bino ba pièce na bino boza penda na sponsor te siko bo vivre en nini venga Dios aboka kama ba code na tamales mamba sponsor leader na biso ba sponsor ya ndenge na ndenge parce que ba sponsor ngo ndenge yelaka na kombo na degré na ye ya ka biloko mo ke mutu mo boye ye na canal boye ye foyer la ye foyer mo ra signer a sali contrat na ye au senti que au PC valeur le gumba sponsor msuso ya bwe o na on paie sabino $1000 par mois na on paie sabino 2000 ah mais maman e baby nango e gom lo ranet ba sous valeur ya mouvement te tape mouvement mne le wa chic choc lo yenge de ngadia de ngadio aussi donc combo on a déjà chic choc et un grand combo donc sponsor oya fui ba valeur combo parce que biso tina tous en ba sponsor te pour te ba valeur ya mouvement na biso to signera bi signate pe leader na biso pa epita mbongo te ye mo dans grand charismatique ye kutuko loba kutuko azana tan piaka to azani na nzala mais charisme ni ga toujours so avant ni ga subul tina to ba sponsor te ngwana monte que siko bino bo futa merandegi ni na groupe autant sponsor azati venga de spa otinda code te bo futa ka loyer place bo répétaka bino moko ka bo kangisa ka mbongo bien eza na mystique moko bo venga de sa sala rapo et ça la bino bien bon natama à l'aise omoni o eza TV parce que mususu eza ya loba mususu pesa loba te net wana bo na répondre te ndeza bo to vivra bien to za à l'aise tout ça boulot na biso tout ça puis na avantage na biso pe leader na biso nenga zawana chaque fin du mois et le rezanga te na mouvement atindaka tout ça à l'aise neti bodio na beti leader na ngam tatindela ngai borsalino ezan janko fere leader na ngade da ngadios merci siko zali alobité petit na poado sina reconnaissant soda garde présidentielle sentir mon conduit donc place ya zabwe fonga za pene naie et que porte-parole à groupe chic choc loyenge tout ça na biso à l'aise
ndenge to vivement eza intile na ba no speaker on ekambo ba wana eza secret na bimisa on pe mwita mais balobi bozo wela ki chef a groupe mouvement ezo panzana ba detika ki comme na dekan ka mususu ya ba jokisa ba shogun ka mususu ba zizi na ba momo na belunga kala na ba vie makiza sikopo na yo ko loba nini wana eza ba raison di ezaka biloba loba bato baloba na mokili biso mouvement minito mouvement za pepele mouvement za ni à deux côtés ni ekabwana mouvement za moko eza chic choc loenge so mutu a komi mupanzi wana seka za su muta chic choc te chic choc za chic choc ya ngade oskaka donc yo so ki osali mouvement na yo elobi te ke mouvement panzani soit so ki olongwe na yo elobi te chic choc e panzani te ke chic choc eza kaka mouvement za kaka chic choc tout ça bon moko mouvement za panzana te o nda longwe na ye mouvement oui, vieux Jacques Maelanda balobi na Alimane bambo tebele oyo kinenge Prado apeseli ya lobi chic choc e panzanité na profiter na pepe bambo te na ngai pa ya Alain Sikiti babi wana pe bureau ya vieux président Ngadi aussi bambo tebele pa ya Bella de Londres Bonamba Mbi José Bosange Judith Maseo la métisse noire tozo kobaka kana ba question na biso Prado balobi bino ba artiste bozaka penza na kolinga na penza te tomona ki abozaki na matanga keke ba artiste bayaki ba président mususu pe comme si bayaki te pona yo ko koloba nini toto akufela ndeko na biso artiste na biso Mayala c'était Mayala donc dès il est kaki à l'aise bato oyo bayaki matanga o biso to monaki balandaki biso et ça qui biso bien mais ba o ba ya kité to éviter empêchement ni ne comme ya ki bango donc eza na tina mo to landa non po biso chic choc loenge eza wa wenge to papita ba tuté pe chic choc to za ba tout mo bwe rolenga lenga te biso ko za matanga pe boy ko artiste pe ata ba yena bango te to lenga te eza te ba tout so mo artiste ba ete groupe na ba ya kité poni te idéologie président biso ngade sa kota biso petit faut boza ba esprit ngana la souboul bino pe boza bana souboul donc matang il est à l'aise ba o ba yaki ba ngoto monaki to sepelaki ba o ba yaki te donc wana tali biso kututé est-ce que président Ngadia dia malgré sa musika attaque tinde pe mo eloko po babi o akufa kazaki artère na ye moi cotisation na pe yaki oui si wana bureau yambaki mama biloko wana mena ibi montate po nga kota bureau qui parte nga zap donc porte-parole ka pour na mouvement na mam na sous privé maman était maman mbongo wana social mais il faut y bango oza toujours na kati ya bureau te siko ebi po ani biloko wana izo sa ma trop na ba mouvement oka mbongo moko boye batindaki pona matanga so eza ki kere to beti spectacle eza mbongo ne ba futi pona spectacle ngai ba keza boy mais eza pona matanga so mutazwa kango alongola te donc nga uteta ngate nga zaika ke nga pepo groupe baby so moko to contribuaki to te moi mike mo boy nga na consenter na ta o ya ngai contribution na ngai esili non montande ya mbongo atinda inde wa sko na ebité voilà to se monaki na TV tout le monde a une information dans Facebook, balobi vidéo loin azana poison. Surtout landeli koya vidéo loin, c'est notre truc qui a outé na chic choc. Tant que les Camerounais yo quelqu'un tant que collègue na yo vient na yo et ça qui on ndengeni. Ma vidéo loin na poison. Na d'après nga matoy na vraiment non c'est vanté non na yo qui en hôtel. Na ye bien ngopé côté. Donc pour ngani azaboué mingi na landa makambo o na omona kasi o ko porter nga implice na vie mais on pas ça collègue na yo vient na yo ou taper na chic choc mon te ke yo ape na droye ba ndeni ni mona mayazo ko makambo zo pese la qui peut to mona même na santé so tali vie de loin vraiment mon vieux vie de loin Charlie nongi ba mote belé mona pena ke moi santé diminuer yo bika mukili mais to landeli balobi ke za poison nga na monnaie déjà une fois na maman tongi na vin du stade na monnaie ga diminuer mais mamba poison vraiment donc ngai na tike ko yo kangote na ebi pété lo ni sali ka diminuer
wana vraiment lokuta mabe na habité relation ni ozaka nango na ba collègue na ba groupe mususu tant que yo porte parole ya ba jeune ya Chic Choc Loyenge naza relation bien naza moi ba ya musu pe ba jouer ba mouvement musu pe ndenge zalaka moi collaboration moi ya Prado eza neni to moi ba mo boy ya beta na beti ya matanga kingania to ki matanga pe donc relation ezango kitoko sans ranking sans problème donc toujours quand nega ki subu nega rande moto mo prête nega pesa ka eloko wana Prado petit na foza la subul nga na subul bino za bana subul toujours ki subul ne ezala rara wa balobi toujours kisubulu ya yemoko moto mo prête balobi tango na mona mère vala vie na nga Janify vie na nga succès mo seseme Ritz Katondi champagne mbienga babi bana nde ya Chic Choc bangwana pas de toujours continuer kaka na ni na biso balobi na Chic Choc comme si bozana babilo moko cc bozo lingana na groupe Chic Choc mabala ezebele tango yemo ko venga diosi azalaki wana na ko telemela mabala to bi bato belé pe baleka na biloko wana bazwaki bazaki suspendi mais na minute comme si pouvoir penza ezo sala penza te comme si pouvoir bazo kokate comme si ba chef pe bango pe bazana bato kuna na ba cc pona yoko olobani moni Chic Choc Loyenge mouvement biso ne tozabo tozana ba dio moto betamaka net ici monde qui la fait en couleur bana dio mo babeta na momo mondial dio ngoni madame nae dio ke net akanga ma trop cop mo boya mondial monde ke eneni ba osa cop na bango pourquoi pas mami jokisa kaka fezala kaka zizi monde la nanga de non kendet net mami jokisa ba pe ba dio troka na veshogun mami mutu moto boka ke to côté ya mutu nga mobwe mami pe to côté ya mutu siko ba extrêmement na deux personnes ba moi bango moi la mobali na moi la mwasi soit moi bona ba mo ba vandi ba pa mutu na bango mobwe atam so bengse bango kin ebulaka toujours ka mabe kingani wana ba ko mwasi no bali na kingani to mona ki bango côté boy eza bongo te biso kuna to za na bolingo moko makasi to kanga matona ba fina biso to betaka batu o ka sabiso wako oyo mako baza ba couple mais nzwani baza en couple te fi wana azana mobali na ye garçon na pe azana nzele na ye donc balula esenga nde bongo oui babi balola esenga bongo Joël Izola balobi toi-même tissé Joël Izola toi-même tissé mobala moulaï mais balobi ce que l'on dit peut bien ba départ na Chic Choc eza trop depuis vinga de sakina poto bozo longola batu trop ezanini babi ezana fille moko dernièrement na betika li solo wa mutu na bagina lobango te viena ngai babi mon papa chéri MC Mingie di kolo ba société na Paris na mona mère d'Abstrocadé wana mama Paulina Soda na France mama Tété déterré na France balobi départ eza trop na Chic Choc kala te benga longola bino l'antenne on a départ oloba nini bino kaka boza ntro bolongola to yemo ko venga dio si mutu azotinda bino bolongola bato nata malaise omoni Chic Choc Loyenge za grand mouvement départ na mouvement ezala pe amo bien et puis on peut exemple ni ezala nzeta manga tango ebota manga ba manga mso ezala omoni télé excès et to télé ba ki pango to ke poli pe ka buwe koi nenge yango koi bongo manga mso ebota soki départ ezali c'est que ça ba fui moko boye déjà poli et senga ke fu ba longola ngo te ba fuwa kitoko poso ba tigi ngo apeme na ba fuwa na kitoko et polisa ba fuwa wana ba départ ezate mais ba o ezo longola nza ba manga ko pola ne tozo longola to boa ki boye to longo to tiki so mango ya bien encadrement ba manga kitoko lo wana ba princesse Kalala moi ça pembe bazo benge sanza les mères du jour ba zizi mondeke la fille en couleur ba vient nga momo mondial ba papi fula baza wana au sentir ngai moko pe en tant que porte-parole mais ça peut artiste comédien à jouer kana mouvement Chic Choc Loyenge siko ebisangani départ mo ezate mouvement ça pepele normal mais to ke nga longola bino antenne antenne aba longola biso antenne nga longola biso te antenne ezana no chaîne moko boye oyo Chic Choc ebanima solo pour antenne abatalango ezaka des groupes
ya théâtre eza groupe sans souci eza na Chic Choc Loyenge ti ba mon antenne na pe bavandaka bayebi ke des groupes wana baza na bossement pe ba groupe wana nde mutu esali pe moi chaîne na biso pe bato bala ko molanda nga partie ya ba pièce na bango Chic Choc Loyenge eza mouvement moko eza ne nene makasi donc eza mouvement mo ya mpepe yango eza na temps moko boye mpepe moko boye mone Chic Choc epemi eza ka maison mère mpepe wana nana yaka nango ye moko président ou bien bino kaka ba artiste te eza leader te eza pe biso ba artiste te eza kombo mouvement comment mouvement tellement eza nene toza temps moko boye okasara neti tozate mais tozali mais tamo boyo kaka eloko mwe ko bimaka mamo o mona maison mère te o mise ki ngana longwe o mise mo longwe o ka pe pas de la forêt abimise eloko mo boye o abimise eloko mo boye pas beti boye ba stratégie na ngoto zanga na kacha Chic Choc Loyenge ye moko subul de ngadia de ngadios a pesa ngwa partir chombo ya neni mouvement pas pele donc stratégie faut ça besoin ça boye ba stratégie nyon c'est ça mal mouvement yé moko leader a yé ba pe moko pesa ba stratégie donc ça stratégie leader mouvement etambulati stratégie ne ngota musa Chic Choc Loyenge voilà ba stratégie nde etambusa Chic Choc Loyenge prado dite comme na yo ojoaka bien ngamo na za fanatique na yo jeune nin o ya groupe mususu ya bangisaka yo be jeune nin o yo za idolo azana olanda idol na ye ngoya ata minute yo Sarah Chita zotala ngai mama na merveille motema ya firme mombele petit na nga wana pe ayebi ngani azaboye ils ont jeune mort na monde na théâtre au bangisa ngai pe azate pe akozala te beni na zaraboye ngai idol na nga eza jeune mort boye te idol na ngai da pesa ngai lengi ya théâtre ba bilo ne po amike na beta ngo pe mo batu elora boye eza ve na nga Jani Fai na kata mikili mota to idol na nga ne eza ye eza te o jeune moko boye abimi boye ngala te Jani Fai idol na nga eza ne ye po eso ngalo bano mania tais-toi on a bilo ya beta ka beta tamo bas moko boye so ne tamo ngadia de monter mon prêtre donc ala bilengi mo bo pesa ngai c'est ça. Ah oui, presque tout comme n'abso na souka émission, bino mo boyo kindenge acteur ya groupe Chic Choc Loyenge, porte-parole ya groupe Chic Choc Loyenge ndenga peseli makama mouvement la bango, bazana bango bien en tout cas botika ko lingabo kabola groupe ya Chic Choc Loyenge po yemo ko venga dio singa dio de azawana babi bazo sala coaching na ndenga téléphone na profiter na pesa opesa moi numéro ya téléphone moi 3 mbote talaka bino ba artiste babi boleka pamba te fo bo vivre na mabanga donc moi libanga e osala bien. Merci mingi. Mote na nga na pesi na petit na nga ya palin Sarah Chita mama na merveille motema ya firme mombele mote na nga na ser na nga Lidi Sonson na kati ya Belgique mote na nga na pesi na tata mwasi na ngai Beya Mayala Dede Kutoma ba mbote a tro esika bozali na pesi mbote na Kevin Mwasa Nadej Mayala DJ Moïse El Minyo na kati ya Danela Bloc Cadena. Zisi monde qui la fait en couleur. Et l'on a qu'à la personne à mbote à trop. Na PCP papi fula. Moment mondial, Bark King. Discipline à groupe ezama boko na ye. Maloba mokonzika kayango wana. Robert Casquito. Check. Voilà, to comme na souka émission na biso kande to lobaka boyo kindenge porte-parole ya Chic groupe Chic Choc Loyenge de Ngadio si mo président balobi vanda na ngwende na yo papa oyo azaka muteba munene o ayebi kolimbisa mamoti belé epa ya Alain Sikiti babi wana pena mutu Ngadio si Jacques Maelanda maire d'Ebstrocadéo Joël Nzola toi-même tu sais le roi Landry mutu nangai
Bobo Bokola Bambo Tebele maître di 15 Lutadi la balobi nzambe makofi na Londres Izi Maela mon oncle Izi Maela mon boss Ricky Di Benzi babi motema ya maman Jolie Di Benzi maman Ngouli pomme verte et à toi aussi yo moko yebi na boko tanga kombo po bakoyi bayo bino bolingaka émission mal à l'aise en tout cas numéro nangeza wana bobenga toko coacher à s'ouvrir bye bye.